Oyo wala bagi ponanga. Oyo ego kisama. Oyo wala bagi ponanga. Oyo ego kisama. Oyo yaga wala bagi ponanga. Kayoyo ego kisama. Solution na mituna danga. Ngaina zali mutuna Yesu yanona ngayo. Oyo wala bagi ponanga. Yesu ego kisama. Oyo wala bagi ponanga. Yesu Yaga wala bagi ponanga. Ego kisama. Solution na mituna danga. Otiyele jefidele tina shame mati. Oyo wala bagi ponanga. Ego kisama. Oyo wala bagi ponanga. Ego kisama. Yaga wala bagi ponanga. Ego kisama. Solution na mituna danga. Ata bilaka nangai eumeli nzambe. Ata nazali kotambola bantu bazali koseka ngai. Kai na kolemba te nakangami na Yesu yo. Oyo wala bagi ponanga. Ego kisama. Oyo wala bagi ponanga. Ego kisama. Iraga wala bagi ponanga. Ego Babunda Yaka Kimie c'est fini. Aïe aïe. Et le retard de Nani. Nani ne m'a pas dit le retard. Banda le retard, on comprend le retard. Na on se met dans un flamme, le retard, on se met dans un flamme. On se met dans un flamme. On va le tête du bota. Qui suit ta bota. On se met le tête du bota yo. Le tête du moi là yo. Bota yo. Bota yo, tête du moi là yo. Ya kate. Akimi. Yo. Ah oh. Akemba shi passish. Mais c'est pas possible. Yona yana ozakise. Nan. Yona yana. Oh akini ndesh. Pasi hawa. Donc, Monsieur Mwimba, si vraiment je t'amène ici, c'est parce qu'il y a des choses qui ne tournent pas. Par rapport à la réalité, nous avons une entreprise qui est donc, nous avons une décision conséquente dans l'entreprise. Vous comprenez? Parce que trop c'est trop, parce que on dirait moi, c'est Madame Nyota chargée du projet. Oui. Donc, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, à comme le col a joué, en oubliant qu'il y a une entreprise, c'est moi, l'impérial et Alima qui engado le DG, qui lui a fait embaucher. Est-ce que vous pouvez imaginer ces jours-là? Jonathan Dakio et pas mettre Bobo Silva. Dans le garage Bobo Silva, dans le magasin. Dans le restaurant, tu vends à grignoter moi quelque chose. Dans la place moko classique. C'est-à-dire place moi na batongi eloko wana na bumbo kondi mateke no tendance club wana. Bato bazali na souci ya nini ya modernisation na kati ya RDC bazali eloko lolia kotonga ngona Gombe. Kotonga ngona Lingola mais ba kontongi ngo wapi na bumbu. Lelo soko tali keno lelo yo 16 nyonso ya ville ya Kinshasa komi wapi na bumbu na tendance club wana. Nakomaka souvent il n'y a pas direction Brimani Petit Sayo au Koti tendance club. Je connais là-bas chérie. Elle m'a craché sur le nez. La femme m'a ridiculisé devant tout le monde. Ah bon?
Mais je t'ai dit un DG comme moi. Et puis aujourd'hui, j'ai osé dépasser, lui rendre visite à la maison. Mais c'est terrible. Rebi Manoka, oza master nanga. Donc, do mon nga Manoka na un problème, dire nga master na yo. Yani na. Oui, pour des titres. Odette. Moi, na ya grande sœur na ya liboso. O grande sœur na nga. Oya kufana. Ah, Odette. Na moment où ya matanga. Na mona ki Odette akouva na ye mokoti. Na zui Odette. Na zui grande sœur na ngai. Oh, na balongwa côté ba foute la grande sœur na ngai ya mibale. Oyo landi wana. Oui, ya mibale wana. Na mona lokola Odette ako gérer ba bien papa na bien ti. Na zui grande sœur na ngai wana. Na ye na bana na ye ke ba fanda po ba gérer Odette, ba gérer ba bien Odette. Oh papa na ya tiki. En plus ndako za monene. Ah, ndako ngoza monene. Manoka na bisa yo apo tiki juna le kaboy. Njoka Manoka ba benga na Odette na ndako ya tata na ye na mama na ye. Hein? Oui. Gédéon. On peut le bilan. Cerveau maternel. Grande sœur na nga wana Anastasie. Non, on sait bloquer bon côté. Hein? Il y a aussi bloquer bon côté mon cher. Si konde to solo baboye, famille ya tata na ye bazana kanda donc mutu za makasi. Gédéon, on a eu ça. Famille papa na raison. Parce que moi na bango moko, puis maman ni akufa. Yé aye pour abokola moi na azua bengani yesus. Mais non. Je n'ai jamais vu une telle femme. C'est la femme la plus mauvaise de toutes les femmes de la RD Congo. Je te dis, elle va rester maintenant chez elle à la maison. Moi, c'est impossible. Ozako Koma Mukanda, tout de suite là, il y a démission naïe. Ce qui a kébité définitive. Définitif. Mais s'il vous plaît, chef, c'est moi qui donne l'ordre. Tu écris cette lettre-là. Révoquée. Donc, azo kende kuvana total asikoyo ndaku wana fanda kawana kufutela ngondenge nini famine ya leisa ka baba mana ya koleisa bango ndenge nini mutu kawana oyo azo donda nango wana akotia karibira koma. Est-ce que chef, il n'y a pas moyen que solola naye qui est oyo kananu ye qui a ko révoquer directement parce na tinda yo s'approcher na ye monsieur Mwimba est-ce que koka? Mais chef, sans vous dire, c'est il y a des histoires que les chefs te demandent là. Vous devez comprendre qu'il y a des histoires. Je ne peux pas parler ça brièvement comme ça, aller à portée de tout le monde. Mais toi, Mwimba, tu dois comprendre que non, chef, pour nini asali boy chef azotinda nga boy pona nini. Oza mukolo. Même ata soki azozo lettre de révocation soki ne kovanda na ndako. Soki na yoki ata mutu moko ka entreprise, abeta ki mwa tour o ke kotala ekuna na yoki olandi oke kovanda na ndako. Oh, c'est comme ça. C'est un ordre. Mais chef, s'il vous plaît. Oh, nazanango, ekopola. C'est tout. Je n'en disconviens pas, chef. Ce qui s'est passé là-bas, je n'en sais rien, absolument rien. Mais dans ce cas, rapport, est-ce que moi. Non, stop. Je dis bien stop. Est-ce que vous avez ça au rapport? Vous avez ça au rapport étant que qui? Hey, barman! Barman! Barmo! Manoka, nayebi ke naza na souci ya grande sœur na ngai. Grande sœur na ngai Anastasie to za ndako wana. Ndabengani mona souci na ye. La souci na grande sœur ya kufaki. Et c'est tout. Na souci ya mona casino ba bengana ki. Yo ya souci muto mutema mabeta. Lokola nga naza na souci ya grande sœur na nga que ce soit faute ezali, ndana ko na antenne A. Na voilà. Na komona cameraman ya solo. Oh ya film tente, na film Jésus. Film nyoso mona wana. Tout nga cameraman o wapi o ko tchanga pona sala eloko wana. Na wapi kamta. Nana Kalambai. Lisu yankola. Ah, mon cher. Il lisu ya kini te. Tu as raison. Ya ba pasteur te. Mon kombo tangi wana. Ngani ko kombona. Kana antenne wana. Kendeka kuna. Osoka antenne a. Autre solution. Comment ça peut choisir? Vous comprenez? Donc des autres comme une famille donc choisir. Mam Kabeya. Camille Azar. Na moni lokole aza na chambre. Benga na ngai. Madame aza kubenga yo.
Adina moyo. Mais faut aller à mon respect. O benga mutu loko mutu ebi kombo na ngai te o sanga madame azo benga. Siko yo atana bengi yo atana kombo. Tona tangi yo te ikubakisela yo nini? Ya solo ezandeke bazo benga yo bima iselichi. Amukabe yakiana kuzi. Merci mama. Nga Chantal nzambe na ebite. Soki na kosala nini pona yaya na bino nyota. Tata leki na bino aye avandi awo. Ti alembi akei. Hein? Il fallait to solo la makambo libala mobali ya yedi nyota a mobali ya mbongo. Il fallait nyota ya to solo la ngana ebitenga na koloba nini pa tata leki. Ye nyota fallait ya avanda to solo la makambo libala wana. Ti siko. Mama, moni ya nyota. Itake ngai chef de la famille. Tourbillon. Natali makambo ya nyota zo sala. Aza maladi mongo boazo bela, aza inconsciente, azo yeba ngote. Te mama, ngai Nathalie nasali constant. Po makambo ya nyota zo sala. Eza normal te? Eloko azu atina ndako na mwana na nzoga ya pembe o sifa lobaki. O Camila yo soki muta uti musala ye nde ba ya mama. Mama na yeba ete dejo yaki. O be ana nani? Ngana mama no. Limbisa nga pardon. Ngana age na ngande na bonga ko bota. Pardon, limbisa na bosa yaki. Et puis na o comprendre te na tikela ki mbongo ba salo suki. Suki ande yango ba sali. Yuta, nga yeza kabaka nga boele kam pepe. Nga sepe na oto. No longola nyota. Uza kanda. Na kanda te chérie. Ça va. Ça va bien. Ça va. Ça va bien. Lelo la tongo. Patron na bino ya kera. Hein? Aïpsenga yi kumbu na ye. Monsieur Ali. Aye ah. Oui. Elle bino adresse andeni. Ah bah isoki monsieur Mwimba mutapesa ki numéro na yo. Nda yeko lukao. Tango monsieur Ali aya. Yo zalewa. Nga zale na salon. Camila. Oui. Loba eni. Non. Aïpsinga non, tu es belle. Ah? En plus abi oza la chambre. Camila. Naso sepa makambo loba tamukete. Ibende nyo keswa na monsieur Ali. Mama ngazalaki ana kati ya salon. Mutakotse ki mama nani mamukabe ya mutakotse ki. Ata koti seki ko sola na ete Camila. Kaka yango wana penga na lubaki. Na lubya sulula na yete. Ngande na yebi mukonji na yo bia na lobi ngande na luba na mukonji amadama ndenge tozala kawo. Ye awilili mama. Abanji ko luba o yako ko luba na mukonji wana. Camila ifalaki pa mamukabe ya kedena. Camila ifalait po sola ne fallait kota na chambre. Mama, soki patron ala silika ke sikali kola mamukabe ya. Asili kalukuna ngai nganda sola ki yenini. Yo ndo banji kuluba makambo yo badai kuluba wana. Ndena so yo kaka makelele chi aza kubeta mesa pa. Oh madama. Abimi akeyi. Banji kubenga ngawa uma mukonji ya madama siliki. Yo zana makambo yo yebisaki ye. Ya yakawa. Makamunga yebisaki te lokoza mama penzo za mama. Ngamamunga na yebisaki papa. Asiko ya silika ki pepe una nini? Tawa tunanga mama za kindoki te. Na jambi bana na yose. Tana jamba mana yo na tata na yo. Mamukabe ya kende mo ka sisa ko expliquer nga bien. Yo ufanji na mkonja madama. Ulobi oyebisi ye makambo ya lukuta ulobi muntu asilika wa kamachi Mamukabe ya ekoki. Asati ngana yo kake ngoma na muto. Siko lelo yo musala bebe ngata kuzo mbogo ya kufutanga yo. Ubanda kufutanga inene. Maman jeunesse n'est qui passe. Camila. Tango mona ki monsieur Ali akotia. Il fallait okota na chambre tika mamukabe ya sola na ye. Yo sola ne nini oyebi ete. Et puis aussi courage o yebisa ngai ayebisenga tala Camila. Kolinga tena saloma bena linga bongo te. Ezala mbala suka poto obeba na ngano mabe. So mo mo pa mbala ekota na chambre tika mamukabe yalo. So mamukabe ya kate tika papa Matie. Toka ninga nao. Na yo ki mama. Usi kama kasi bwe po ani na ngonyo. Oyo kate. Obe nga mama, ngala mama na yo. Mukomso ko zwa mbata o regretter. Ngaso na komi ko ezaka décision. Yango yo outi wapi? Sifa. Mama. Outi wapi yo nazo tuna yo? Laissez aller. Outi putain de ni sa boti. Ni se kote ke ni sa benga nga na. Te lokola boti loba na ke mtu ocho boti se. Mama. Okambo loba. Oh. Osa kotambola pena bilamba kaka ya mukuse na lobi na yo makambo oyo utaki kokute pa nyota kuna oyebisinga ite pona nini ke tata mwasi na bino alongo apo ya koyebisanga makambo wana
donc okai koloba na ngai teke te mama tali kamboza boy nga na zakake mama no loba ni fena ibisongo makama depuis kala na oyebisongo ndenge nini na boyi na ngai na oyebisa oyebisi nyota yela nga ande yele ya tubi na boyi na ko yebiso na kenda yebisongo leti ya ngwana leti yebisongo tata mo se bien pe kanda yo yebisongo mama na kepe nyota na bi a ko eloko sa les ate na kepa ya na ngana ke lexa journée mama na kota kana ndaku boy na kuti muta wa déjeuner tala biloko mama ongana onde na boy no ba sela ngeloko na te na ebite yo studio okende kuna pe nyota da so ba telo ba biloko tala biloko be na mesa mutoli oka mutu moko mama ya na koki te muteme vimi na bite mwana mwatango aza nani azuye wapi ya mwana mama ngana koke na ngati na meke tu na mamuka be ya kwa zele na nda na kina cuisine ndo tu na mamuka be bisinga te madame ebisa kinga ke wana za mwana noko na bino ngabi mwana noko na biso ndeni nga na yebi ete nga na yebi na ngai te fo tuna na bino na famille kuna soki eza mwana noko na bino seke Karine Feza mama nga ko bosa Karine Feza mama na bimi na salon na yo tuna ye na fandisi na tuna ye en plus dans tano de impolitesse ya nyota memi na ndako abenge na nyota oloba mama nyota 6 fois yo na fi wana za pa nyota yo na ye na aliki muninga munene mama esinga na oloba makama muta munene to muta mukie explication on opesa mama ne sili to dokata ngotu na mama bata minene yo problème eza nini mondo ozaboya okobeta no fi wana mais yo tellement a vitamine omeni trop anticorps na yo eza sous makasi te ekomi faible yango ozalaki na bareserve ata osimbe na nzoto nyota selero nabima nyota mabe kote ngai tourbillon na lobi bakisi oyo ya vitamine oyo osombela ye lokola yo yebi esika ezalaka telema ke ezolanga bakisi wana na lobino telema kendo ko telema bakisi wana ponga moko mama nena zaki munene nyota za munene c'est bon au docteur kon amina lobi na cause son mususu na ola kisa usoko ina bakisi wana to kozonga mabe oyoki nyota ko bana leki no ba vitamine nga mama nena zaka munene te si pona ba problème na za nango omona ka nyota te ka munene yo soko za munene to landa tata na bino toni oyoki